Nekulusu akufeli kaka ngaye na bibi molongi elekele mokili bakomi koloba o nazaya libota nini motolokola ngaye nasala masumu ebele nzabalola alimbisi na ye ngaye na bibi molongi elekeli nga moka komona ngai na bibi molongi elekeli mokili bakomi kotima nazaya libota nini motolokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akufeli kaka ngai nasimbikisi mwasi lokola ngai na mikaba na losambo nzambalola aimpose kaka ngai Pasteur Moïse Mie, merci. Merci pour la deuxième fois, là, le bonjour. Maman, il y a un petit service de conseil à la providence. Il y a un petit papa. Et monsieur n'a venu à moi et ensemble, souvent, maman, il y a un tout. Coucou, na sepe so retrouver bino bye bolinga ngai bye ngai ndenge bolinga mama il y a ni tout ngai mina za fanatique mina linga bino makasi na ele supona masolo ndenge ebisa bino makambo o na ebisa ka bino bolinga boche na en pratique côté ya ezaka kozala pasteur te côté ya ezaka soki ndenge nini makambo na ebisa bino oyo nzambe ndati na ebisa bino makambo na pesa ba monta ngebele pa ya be Zakari monsi kitoko be Zakari na pesa en tout cas ba gros bisous na ya merci mingi ndenge olingaka mateya mama yoza ya boka be Zakari c'est une grande sœur mais ya ba leki na makambo lobaka leki na ngezela kananzela leki na makambo te ya kapenza ezaka na nzela monde babake mwana mukie abetaka pe munda mikolo basani babinaka me mikolo ne mto lese nde obeta munda wana onga na ebisa kabine za inspiration ngombe so apesa yebisa ba bwana ngape na yebisi bino na sala émission au par sentiment na sala kango parce que na sala biso faut bozo quelque chose na kati émission on apprend tous les jours mwana muso akoza ta mususu awa oboko mika na tata mwasi balabiti ke tata mwasi bokola ke mabe mais ozala ki tetu le col qui te tient grâce au bail au côté de Libala. Moi, je me suis pas tellement que tu n'as tellement pas ça tellement baby saka. Tant qu'on banda quoi episayo, bon sa chambre, au banda rolingate. Tant on la marier, on s'en a soutenu. Oh, tu n'as tellement ce bando rasson. Alors profitez le quoi deuxième maman yeyo maman il y a nito, maman a bané belé, nous avons passé bien habillé moi. Global Araban, il y a un posera oyo, ngai na observer Maggie, des gros bisous à toi ma chérie. Oh, nous sommes Pascalina, ma bisous et belé. Maman potentiel on sait la bolimbi so mona ki ngaite la fête à papa Blaise parce que maman mi me tungi sekinga makasi maman potentiel tani na osengo bolimbi na caméra ya na ngai mi me tungi sekinga maman ki na fête à papa Blaise te le lot to ki ndoko solo la masolo ne to mesana ko solo za masolo ya ko solo na bende boyebi en tout cas na bi na bato na sutu ba bisa kinga ba bila mama nitu boni bo ba mission ya ba français boy to na mboka mundele ba bito s'intégrer et bon ce que tout s'intégrer to sa ndenge ni mission na seki ya français na seki ami mpona ba jeune nanga pona yebi ke bino ba obo si bo lenga na bino ba ngwende bo ki para le sou tenga na seki mpona ba jeune mission na français na seki ki ngobino te na seki na ngo ba jeune nde la mission ko sala ba jeune mais lelo yesa penza ba jeune présenter et ça to so na ba to ba nkola na biso o déjà lelo na yako yebisa bino lisolo oto ko sona na zo betela bino lelo isali ke mobali aboyi mwasi parce que mwasi asali chirurgie esthétique esali nini mobali aboyi mwasi na pour mwasi asali chirurgie esthétique mwasi amona kike akomi santé nzoto eye munene tama moni nzoto eye munene asali na pe na ko era pour nzoto eye munene te na lo baka vérité za boye mwasi azana kata ndako na mobali na ye nakati ndako ne bazana mobali oza mukolo okikolinga ba camarades moins âgés que toi okikolinga ba camarades baza ba jeunes par rapport na yo il faut que ba ke bantu to mfende to za boye ezala spécialement ba mbula ne ozokola ndenge penzo te zokine nzo ba mbula neti ba biso boye neti ngaka de bomoninga boye nzoto yo elia fufa masango nzoto yo elia makelele nzoto yo elia ndakala elia pondo mai bon ce qu'on a comme une quarantaine d'années boye plus de 40. C'est normal nous te parce que c'est un modèle là. Bon mon image moi c'est une grande sœur dans la Nicolette. Malgré moulaï mais santé. Hôtel Jacqueline.
moi c'est J Atamba, santé. Autant les génies, moi c'est pasteur Bemi, santé. Et ça modèle na biso, toza batu ya minene, toza na biso batu ya santé. Nzambe asala biso ndenge wana. Mais biso mo temps toza kokolo zotala par rapport à santé oza nango, puis mo ko bandi ko zo soin na yo bitene na za boye, na gérer. Ndeko moi si wana ndenge azalaki ayaki santé. Nzoto zo ya munene. Asozo ba camarade ya bana mike et pourtant ça déjà mukolo ozo ba camarade ya bana mike ozo ba camarade âge na yo tant ozo ba camarade ya bana mike azo mona ba jeune ba jeune o baza moins âgé que ndenge bazo lata ye pas le but non alingi alata ka lokola bango ndenge balata ka moi biloko na bango boyebi ka ba jeune baza na bataille na bango eh ba moi mike wana nde bazaka balata ka bataille na bango soko alati au moins peut-être que moi elengi moi jeune fille ko denda ko te pate poko tala ko koloba o elengi ndumba kitoko ko etala nzoto ina ngo o penza nzoto penza soko tali yango lobi ah penza soki mobile nanga lekika moi ko to amoni nzoto akolula ko tambola ko kende na ye yo lio sala régime maman lio sala régime asali régime te aki okota nini aki osala chirurgie ndenge nazoba ke ntango nyonso dialogue bande konanga tetute soyo kozala tetu oyo arrangeaka eloko te bino bato boyebisanga mama nito ilinga olobelaka basi siko bino bobini olobelaka mibali ata nalobeli bango bayokaka te bazala kobe moto makasi et puis façon kolobela mibali ya biso bakongolais nde togangaka Pierre yango nalobi yo bando kendeki bana na banda ko bengo ya ba téléphone te boindene Pierre atalabi etala oyo ngom na bala ekuti na biso bambongo na bakaza masanga pesa na kabela bango to o boklo na kabela akabako to yemo abe yango sengla bi bino bosengi ba costume bosengi sengle te tala ko to sengla na kabela bino kabela bino ata mo sengle yiki ndo kolobana Pierre lokozo bana mwana voilà avant que loba ndeko nanga il faut que ba lolem cette fois ba neno benga na Pierre pourtant on benga Pierre loko benga mwana yo Pierre c'est pesa a été mais c'est même pas ça le problème est que ndeko na biso wana sœur na biso asali nini akiko azota mwana ba bana mikene na biso bino bana baza moins âgé que bana baza na bana bataille na bango yesa ko mo santé ninga na santé na ngaboye olia vanda te vika ota mwana bana baza moins âgé que ay bandi ko bisa mobile na bi ndenge naza boye ngafuna sala chirurgie esthétique mala bi non au quoi ça chirurgie esthétique au ça chirurgie pour l'année oh non ngafuna sala ka chirurgie kaka na posa konda mobile bisa bi mais non même chose na posa konda tu peux maigrir en faisant les sports, en faisant le régime. Ce qu'on a dit vraiment bien, au moment où on perd de nombreux kilos, moi c'est le gars qui était, il a fait par sa tête, il a basé par un tout en cassé, il a posé égalité dans mon bail, le quoi avec non, qu'il n'a pas un salaire, il n'y a pas qu'il n'a pas un salaire, comme une égalité. Moi ça celle par tous les moyens. À qui qu'on s'en va chirurgie esthétique, n'est-ce pas qu'il y a un mobile n'est accueilli, vous avez dit qu'on va chirurgie mon salaire. Bakati ka ndenge zalaka o s'occuper non s'occuper bypass s'occuper ni bakata que estomac toute la journée dans l'hôpital tant à comme une salle de réveil à salle testo pas mon bain parce mon bain qui en tout cas dans un hôpital ou bien attendre que mon sala oh même quand elle partait faire la chirurgie ne va pas mon bain te quand ça chirurgie abaka qui mon sala tant ba salé na pourquoi avec mon bain dans un hôpital sans qu'on le bac la salle chirurgie. Mon père a commis l'hôpital à Tala. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mon école m'a abandonné des ans. Ça va qui va chercher dans l'esthétique, tout ça. Mon père a tout dit, au salé quand même. Mon père a tiqué. Mon père a supporté à tiquer. Moi, c'est bien dans l'hospitalisation et tout. Elle a zongi ndako. Abandi ko vanda, na mobali, mon nègre zalakana, des amours à condi, penza à condi, au tali posonné, ça va le quoi chaussette, ça lui pesa chaussette, bien bobi que ah on nègre za bobi. Oh, les amours comme mafuta, ils ont comme mafuta, mon téton na ana kati, ils ont comme mafuta, mon téton na graisse, ils ont la graisse. Sikoyo, graisse tant aussi dans nzoto, mon ta fiono qui penza. On va dire au fiono qu'a fait ça, fiono qui n'est pas plus bon ouais, au fiono quand à fiono qui vraiment. Donc on a mis à fiono qu'on venait au fiono qu'a fait ça. À condiko pour sans autre nous sauter sanini et lembi. Bah oh on est surtout esili. Bah bah mi peine bah bloc on surtout sanini et sili. Alors tant aussi là qui n'est moi là, mon bal a commis na dégoût. Mon bal a commis ko dégoût. T'es moi si na mon bal a commis ce qu'on a tali moi ça va moi si on a balaki ezaïté. Mobali ye mo ayebisinga ike o nazo beza mobali muta ayebisinga lisolo na episode mobali muta ayebisinga ike
tout à la comment ba ça te tu nene ba reine vachi nene ba te kela ba Esther place akuba koma ko ba bote linga mobali reine vachi mobali atela bi mobali alobi ki soko asimbi mwasi ne boye azo sentir soute ke mwasi na même so azane na kati ya bolimbisa nga azane na kati ya l'USA ki baza boye na kati ya l'USA mobali azo ba c'était une autre personne, c'était pas la femme qui l'avait épousé. Donc azo komona kazana mutu moko ya sika mutu moko étranger mais mutu moko ya sika mais ya mala mutu mais ya mabe. Alors mobali a dégoûté moi c'est parce que moi c'est ça qui va dire mobali alobi akomi ceux qui moi c'est aza kolongola bilamba neti ndeka na sali ya elamba kaka boye bolimbisa ngai yemba la moko fakanga miso soka moi ça sali ka boye ya sali ni akangimiso pourquoi parce que ali komona susu nzota mwasi na été azo supporter les nzota mwasi na été ni komona ngo lisusu te mobali akomi komona nzota mwasi na été to bana linganda ekomi kele aho sipela na ngo suta aho sipela ne sute bota la place divorce ye ozaki na kati ndako libala mobali atali boye abanika nde bana muke mibali bakinda muke banda bali ko dekone muke makambo nazo seleza mobali ye moko ayebisinga na lokoti na balabala te il faut boyeba bien que mama ile angetu makambo na yebisa kabina na lokoti na balabala te ke no te ezalaka so bomoni apesi conseil eza inspiration na bapesinga so bomoni na bisibino ke likambo oyo moto abengaki nga boye nalobaka na nga vérité ke oyo babengaki nga neti oyo mobali abengaki nga ayebisinga mpo ekoka mpe koyede bandeko na biso mosusu ya basi oyo bazotala biso ke basala loba nango ata mindele ne faites pas ça chez vous pour ne pas faire ndenge mosala asali à perdre libala na ye à perdre libala nde tokomaka koloba ke mibali baza mabe mibali baza oza na maladi te mama obeli te oza na problème ya santé te mais lokolo oza na bacamarade ya bana mike par rapport na yo oza déjà moto oza déjà na plus de 40 ans okoki kozwa camarade aza na 30 ans ozo batiki nzoto moto à 30 ans mais tu es passé par là t'avais aussi 30 ans comme elle nzoto à 30 ans oyebi yango ndenge ezalaka ata oyo à 40 ans oyebi ndenge ezalaka nzoto à 50 ans oyebi ndenge ezali eloko nini yo koenvie tu es déjà marié tu es un homme à la maison oza na mobali na yo okomi koenvie bacamarade ozotambola bango bana mike bana ba 30 ans bana ba 28 ans olingi kolata biloko na bango mike lokwa bazolata bataille 40 bataille 42 bataille 38 olingo olata lokola bango okoki kosala chirurgie tasiko chirurgie ebomeli yo libala sikoyo yo okopesa faute epa nani okoma nini oyo namonaki ndeko mwabi ntango mosusu ndoki yeyo sikoyo yo okokanga nani ndoki okokanga nani ndoki po ezalaka kaka oyo baesprit mabe emataki ekitaki sikoyo okokanga nani yango ndoki boye ake kosala chirurgie esthétique ne mobali ayebisinga abi mama nitu na dégoûté mwasi nanga ango azaki kongola biso na dégoûté ke ye boye biso akisa bandeko na biso wana azaki ndeko na biso yangamu na dégoûté ke soki natalaki donc abi mobali adégoûté alobi mwasi soki abi alongola te elambaka azokoka lisu te azokanga misu azokoka kosupporte mwasi na ye te ndenge nzoto yango ekomi biso mpe kotoyina sport tokosala sport te soki omoni osali bachirurgie ndenge wana banda kosala ata sport emuscle ata su nzoto mais soki osali sport te nzoto nyonso to elembi mama nzoto ekomi lokola nini eloko bana balia babenga ngoni ekomi comment on appelle ça soki kaka kombo ye na koyebisa bino ekomi lokola bapotopoto biloko bana baliaka bandeko nalobi toza na kati ya mboka mondele soki ngai ndenge naza na nga bourreau na nga boye eza boye naza malade te naza en bonne santé gloire à Dieu sikoyo eloko nini kotinda ngai nalobaki nakende bakatanga mwa ndamba mopende mais non oyo nakende nakata te nakobundana na sport soki nabundani na sport namoni sport ezosimba te nabandi kokita kolia soki namoni ke naliaka mingi naliaka 2 fois par jour nabandi koluka mo alimentation moko boye ekoka kosunga pour ke na déborde te par rapport a ndenge nazali naye kopesa mwasi moko conseil yo oyo okomi na bacamarade ya bana mike otiki bandenge ya age na yo okomi kotambola bana mike olingi olata lokola bana mike parce que mwana moke alataki boye mwa libumu esaki boye mwa taille basse esaki boye mwa taille basse na esata mwa taille basse esali boye otali moi et sali mo yo polingi bongo otali awa oza mo ba poignée d'amour yezali na poignée d'amour te bescalier ezate mais ça le sport au boy ko ça sport OK ko ça mobile na bi maman je l'ai quitté na boyiye parce que na pekisaki ko sala ngote ayokela kingate akende ko sala na mutu makasi na ye na bengisi famille na vandisi famille bi bota mwasi est-ce que mwasi na balaki yo te bota ndingi mwasi akomi mobala biki azoko keti tuna liesa kesoka le monde bilamba alon akanyi miso alingi le susute libala sa nini libala ekufi
ndenge ezalaka nango awa ezalaka na biso tozalaka te nini mobali akangi kaka clic clac na ye yango fo kozala na habitude ya kocontrôle placard soki ozala na mobali na ndako mama yo yebi kozalaka motu makasi ozala mwa bizalelo moko boye il faut se ovande mpe na placard otali est ce que bilamba ezali yeba mpe banomba bacostume ya mobali soki omonga okeye omoni mibale eza te okanisi ke pressing okeye omoni misato eza te mokolo eza koya okuta kaka placard vide ofungoli kaka boye polele. Il faut être attentionné. Dans la vie, il faut être attentionné. Maman, à qui on s'est changé esthétique, mon bal se co aboyo, il y a moins d'aller dans le au point été, il y a biso ban de kobasi. Yo o yebi ke o yebi si mon bal qui n'a sala aboyo, mon bal abi ko sala te. Li kona ko landa ba camarade ba na miki, mais landa ba camarade baninga âge na yo. Tellement la baninga boza âge moko ko aider yo, boza na diapason moko bilene so pour ça ba aider âge moko yo ke ko limera baninga ba na na soko ya miki. Baza na trentaine d'années oyo sala camaraderie na bango baza bien na mabala ba batikali yo sko libale kufi mobali sali ne mobali akei tala ndongo tikali na bana ba pekisa ka pe mutu alingi akende oyo asakei basaka nini ba kwasu ko pekisa te le pire mobali bande ko pekisa ye pe so kamo ba bikomela masanga olingi te na ndenge basali so chirurgie lelo koma ko vanda kaka masanga tongo masanga midi masanga pourquoi masanga tongo masanga mama l'équipe ayi ko vanda na ndeko na munias na kati ndako mama l'équipe ko vanda pekisa ta mwana ndeko na wote ke mwana ndeko na nga tala boeta mama l'équipe sula musu ya munene mobala ko zonga musala kuti kaneta ya koka na kati ya kaneta koka nzoka muto sa cheki primus na kati eza na moko kati ache primus na kati mobala tala ka na nzoto wana ko motele mka pa ozoko ya pamba mobala yake yebisa masiko nani akobokola yo mama. Bible me dit que l'amour ne sait pas. Bino suko l'amour est comme libinote. Tala ne bokabo na katikati nzela. Pona nini mutu makasi kozanga koyoka. Mama, yebisa na ndoki nini oyo kokanga keo baloki ngai. Siko ndenge mobali akei. Ba obelinga koloba keo, mobali nanga kei, mobali nanga tikinga, mwana mwasi wana aleseka akisi, baloki ye, yango wana bolinga ko pesa importance na ko pamba. Satan est puissant mais notre Dieu est plus puissant que le Satan. Bolinga ko pesa importance na kisi kana ya rabakisi. Quel kisi? Tu ne sais pas prendre soin de ton mari pour que son mobile na OK. Tu es têtu comme tout. Kosala boete nga fona sala, kosala boete nga fona sala, kosala boete nga fona sala. Mama balo bana monoko nini mutu pa lemba ka pe na koloba. Siko mobala simizela, akena ye, nenga ke yo tikali. Kanisa ke mutu abala ke osana mwa hamke, bo uti na braza police na obeta mutu benga tandi kona sa braza ville. Uti na braza, ayeno na poto. Osala ba boboti bana, osala ba chirurgie. Les enfants sont là, le monsieur est parti. Il est parti trouver ailleurs. Akeko luka musuli bana tala nemo tikali akeye atiki ona bana yo tikali ya alobi peut-être que maman ni tout qu'il neige qu'il pleuve na ko zongela été parce que je la dégoûte. Il faut pas que les bana de ce kabona kate pour moi ça c'est adultère. Non. Reine Vachi atikala Esther libala à ce qui adultère. Ezala ki mutu makasi. Azala ki tetu aboy koto sa roi. Le coup aboy koto sa roi tala ne libala kabonaki. Alors mabala ne se kabonaka lelo koma kaka soki kaka ozana ba faille libala na yo faillir no kaka mobali se kaka kisi siko bino batu bolinga ko pesa kisi valeur. Ndenge ndeko asaki chirurgie siko ba konne mo bani mobali fallait qu'il avanda kaka mais c'est pas vous qui vivez avec la dame. Mo ngabo konne ni ko bomi libala na yo. Parce qu'il est parti au tigre de la famille nombreuse avec 3 enfants. Yokani c'est vraiment une femme sage, bâtie, une femme insensée, la renverse par ses propres mains. Zoba kamaninga âge na yo. Là ta nenge moi si ala taka. Nenge moi si la âge, kola te ke na âge. So mo déjà que na ça na âge à boyer et habillement à bana 20 ans, bana 30 ans, 40 ans tout ça. Oui, to po mani derrière vieillesse ne to za boyer, to za nan, to za nan boyer to za boyer, na to comme une so vieillité mais to ko ta yo pantalon, le pantalon, place à robe, la robe. Place à l'hypothèse, là tu l'hypothèse, il y a juste pour là tu l'hypothèse. Mais quand il y a un ça va chirurgie esthétique, là c'est comme chirurgie. Et bon, le liba là, mon bal à l'obi, quand il y a qui n'a la braza, n'a aucun ne pour na na koya na épée les sauces. Si quoi on va dire que l'église me connaît ça. Ah pasteur, vous savez, encore pas braza, il en français. Ah pasteur, vous savez, mon mari, dans ma vie je connais pas notre homme. Il n'y a que lui, pasteur. Il m'a quitté. Mais il t'a quitté pour l'année. Oh, parce que j'ai fait les chirurgies. Mais bien, vous évitez que l'eau yonzoto.
Et le coup cher c'est très important. Il faut monter ce quoi talio. Allô dans ce temps pété yaya. Ah gars le coup pour moi les gars ça nous tata. Nous t'es zate. Nzoto yo nzoto mama. Nengeza ate peso koza na nduta. Luka technique nenge nini o éliminer nduta wo. Ce qu'on moni ki nzoto ba ndokata na nduta po cheka produit, tika produit. Ce qu'on moni ko tika te molo. Lelo tchelo biko chate, lelo tchelo biko chate pona nini. On dit parce que et puis ça répétit hein, ce qu'on longoli. Tant papa mon ne peut boyer. Pour ça pour les payer et mais ce qu'on longoli, au petit tour, papa qui pète, au petit tour, à qui pète, à qui a la ligne, et tant que pour y a ce que tu couettes. Ah bah si tu n'as mon tour, ça sent mauvais, il faut faire attention. Alors, tout le monde a dit que tu es bandingé à Rosala, tu es bandingé à Komibong, ça c'est l'effort. Tout ça, c'est pas tout le monde qui a dit, c'est pas mal, mais tout ça, la caca, moi, maïe, les pour qu'ils autres, et les catézes, na mobile, moi, c'est mon nez, c'est vrai, dans beaucoup de choses, mon nez mingi et ma malade. Mais il faut que vous piquer, taille na yo, ce qui ne peut pas poids na yo, ce qui ne peut pas taille na yo. Bande ko yo, on a nos qui pour ça la chirurgie esthétique. Yo oyo nano ki ko la chirurgie esthétique té. Ce comment on que la chirurgie esthétique pour être le corps ba fille à 20 ans, ou être le corps ba fille à 18 ans, ngana ko ce conseil tika. Même à toi célibataire ko ça parce que tu auras la difficulté d'avoir un homme. On va lini na kolinga. Akuta déjà ba misunya na zote zoko e ko ite ponza mbakela on ngwana e ko parce que yo ke ba pasoni nzoto na yo mafuta na so na nzoto esili okomi modèle wa est-ce que to bali to konne ka mobali mibali ka baza mabe ndenge to ba ka mibali baza mabe mibali de kolinga ka na bake bona le mibali baza mabe. OK mais ce qu'on a les solo on a beteli bino ce que na bina na bisi bo banda bo benga pour ça ba réaction bon le ba te fala ka supporter ka ya basi po taka moto ya beli ozana moninga ko mboyo otika ete obike non moninga nanga tozona ki bien abeli il faut na battre comme on dit dans la maladie et ceux qui dans la bonne santé na sala pe makamo nous ba pe nini o abo c'est na pe so shira zaka ga yipsanga ya so na ba pe so sune mukolo na ba sune c'est pe bonne santé c'est pe maladie na ebite kape na pe munene pe mingi date utona bala ki ana so la tata ikarande. On peut forcer même que rien. Il faut tendre plus ça, on peut pas m'emmener le moment cassé hein. Oh, le qu'on attend comme en 2007. Bon on va le peine nga za gelengia wa. Yo na batela kana nga ngaite. Elambol, ezara bien so la tangwa. Mbadi. En tout cas, na kanti pour la lelo to sukisika wana nzamba za na bino oza mato koyoka ayuka oya yo ki se pose à moninga ngasa ba chirurgie zwa émission o tindela ye s'abonner na émission pour ceux qui émission za koyoka saka nini o ratarate ka ninga na sukisika la bino kaka ndena lobi mama papa yo moko yebi papa benginga lobi ke bolinga ko tala émission pour le mariage makasi ayebisa ki yo pe ke na ko benga mama nitu na lobane abeta histoire na biso. Mais maman dit avec tout le respect que je vous dois, n'attends à comment ya moto na émission té mais na lobika ke papa o benga kinga na sala la moi pour éduquer et on rappelle ko aider bato mususu kwanza na penser que ça la chirurgie esthétique à ça la test note nini ba ya ko kima ye ninga ba kimi ndeko na biso wana. En tout cas pour la lelo ngasi na suki wana mona ga ela saka nini ayo kaka. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme insensée la renverse par ses propres mains. Quand le roi avait quitté la reine Vashti, ce n'est pas parce que la reine Vashti avait fait l'adultère, avait trompé le roi. Non, la reine Vashti était têtue. Voilà pourquoi Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Nzamba zala bino, mungu bareki, nzambi kalusaku muna, nzamba pambo la bino, mama solo psekinga ki nobana ki tete ya passe na ko kamote muki na ko s'entraîner na ko ki tete après na ko banda pe ko lobango na bana ki bone pour la minute na ko katea ezana mpasi pour limbisa ngai nzamba mbele chaîne bana bête pense bye bye abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer vos émissions qui est intitulée Préparons-nous pour le mariage présentée par maman Elia Nitu et surtout les services traités de Croissant la Providence. Baïnan Bayete pour l'année prochaine. Bobanda Kobenga, Bobanda Koya pour arrêter ma date. Nebo Mesana. Les lots Tozana nous, Awa Tozana nous a 2000.
2017 et très biso un mois et demi pour que année ici là année prochaine à Bolimwanzambe la providence c'est que ça n'est 10 ans. Allez, ciao, bye. Pour tes cérémonies là et Simba. Mais comme si t'étais Bengo Bé Maman Eliane Neto, le service traiteur et décoration, la Providence. Maman Eliane Neto, spécialiste événementiel et Zaïe.